Baninga Baninga. Naloba to naloba te. Na mosika moko mbale bele ba ko violer un jour. Ça t'a quoi côté la binote volimbisa. Tu l'as nini? Obi la plupart ya bana basi oyo ba longo na ndaka ba parents na autorisation ba parents te ba se révolter ba sala ba ndaku na bango quelque part ya studio azwa toi kenda ba mobali ba bala été. Ba fi wana ming ba ko lamba te. Lèvres pété, loketo pété, elongi pété, tanti linda, bako kantelo mabe pamba. Nanda mabe te moi ça za rappelle tout kemba lokwa chama iken toi karateka? Non. Faut moi ça za kanzo to pété pété to simbika papa za na posa temba moi c'est nini a cédé. Moi aussi pena vendre pena bobu akangi ba ennemi sou pena bobu amoni pe cadeau. Bébé surprise. Surprise mbali pas sepeli. Parce que cadeau faut ça la bo aussi pena mbali na bataki ça. Aussi pena mbali na yo simbela loboko yene mina nzela boulevard. Boulevard l'équipe régie des eaux. Boulevard l'équipe INSS. Boulevard l'équipe bena terrain golf. Opusani muke cimetière à Gombe. Au côté na mbali. Amona ba croix ndenge tanda minde ba kufa pour mokola ko tromper yo. Ayebe sika okende. Bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisyon ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Bobini mo foni nie bo bete maboko te mamba liboso. Bato ko ya bina pile ba ka Afrique du Sud. Donc tant organiser Uba. Tant organiser Uba ngina makasa Théoza Mbota ordre national. Mais lo moga na zoepsa na za na mwa relation batambaso. Wako kimara. C'est-à-dire nous aura déjà il y a bouka qui déjà mboka pour ta bouka déjà pisi ni makambo. So autant on a une réalité on ne faut pas sentir présence en linda. Au mon gars rencontre un soutien babi soutien no ekata na kaka. Kasinga na fimo boye et na sensible le moins d'excitation bo string et katani soutien katani. Mama lopanga botaka kabana ya basinga ipe na bala na ngate ya koma kotinda bana ne ya basina linanga soki ngape na boy alobina limana lopango ne isongolo. Personne ne va pour dire, on dit qu'elle vient. Ailleurs, il y a Fali bato là qui yango donc malambo énergie. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Mwana bendana. 3 jours de fête de la femme. Yeah. Awa chez Djongade. Ngandantaba. Esika oyo ambiance ezali kolala na niveau ya 2 fois te. Paris ekozala tomber sans résistance. Naka
cadre à mois de la femme. Le 8 mars, auto célèbre le journal international de la femme. Yango chez Djonga Denga Nantaba. Babongisa Libino 3 jours de fête de la femme avec Bartiste et à 2 fois. Na programme, Lokola Mokolo ya vendredi 11 mars 2022. Bokozo artiste musicien. Suzuki Luzubu 4x4. Et l'ongona groupe naye, Bako Sepel Sabino, Ozako Lia, Ozako Mela, P. Ozako Bina. Le vendredi 11 mars 2022, chez Djonga 2. Venez savourer la bonne musique. Et puis bonne fête à toutes les femmes. Parce que les femmes, on va les honorer le vendredi. Et Mokolo ya samedi 12 mars 2022. Bokozwa CNN Alligator. Et l'ongona groupe naye, Oyo Bako Sepel Sabino, Nabanzambo ya Kitoko. Journée internationale des droits de la femme. Alors ba maman bino batu bozali à l'honneur. Botina ba texto na bino, banzembo bino bolingi, toyembela bino banzembo selon choix na bino. Dimanche 13 mars 2022, Sombele Souka Bisanga, Bokozwa, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona, Wenge Poussala Tofanda, Bako Bini Sabino Barumba ya solo solo, Peba danse ya Elengi, Ozako Lia, Ozako Mila. Chez Djonga Denga Nantaba, adresse Zaka Kase Moko, numéro 12, rue Puy Dixme, 94 310. Orly, Ozamo Bimba, Nakati à Paris, paix au vivre événement. Poche Djonga Denga Nantaba, Yangonde Moboko ya ambiance, Nakati à Paris. Non, ba supporter Bagangi. Merci à vous, nos fidèles internautes qui sont en ce moment sur Fimbo na Fimbo. Un grand merci, hein? Un grand merci de vous revoir encore une fois de plus. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumba Kankou. Merci à Oskiuchi à la régie finale. Merci aussi à Kent Piara Magizembe. Merci Nabato tout. Bolingara Peggy Titan le Parallèle France 24. Merci aussi à celui qu'on appelle Milkas Mbunga Mobala Lolendo depuis Angola, au Azana Kinshasa et pourquoi pas Nande Konaye, Gucci Mbunga, parce que Bango Bayaka Mobimba. Napesi un grand merci à Karine Nzololo, Motema Liberté Closette, Bango Bazaraba Famille. Merci aussi à Karine Nobiasaka, Motema Raoul Tono, Prince de Diamant Babi, 15 ans de fidélité, pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Jolili Atal en chéri annonce, mon grand frère chéri, Kadete Kassala. Nalobek Seki Binoke, Nazarara Ngamo, parce que Nalandaka actualité, Tina source. Boébike, Tanti Linda, dernière émission à Salaki, c'était avec Peggy Titan le Parallèle avant que Turquie annonçait Kiango. Tu sais comment on a bilili parce que nous on travaille avec l'internet. Boébike internet, bisotola la ranango, tola mukaranango. Tout le monde a dit Tanti Linda, a outu ko sepeli saba américain, au barana Turquie, a sepeli ici batutu, ba outaki ba Espagne, ba outaki ba Italie, au ba uniquement. Malgré qu'il y a des héritiers Watanabe, mais bah fan nae au balingakaye bah qui kota là parce que aujourd'hui je suis avec lui avec Mbonda Soukumaye Asukumakabanani Peggy Titan le Parallèle tellement je suis tout droit au bi. Je vous dis un grand merci parce que vous êtes fidèles vraiment awa bisika o tobenga ngo TV5 il y a internet. Je suis avec lui. Bon retour au pays. Merci Peggy Tita. Le sac au bokulaka. Soki ya solo lo baka vérité ebisa na mama bokilo na yo abongi sali putana ndima yo. Le sac au tanti linda. Ba wele la kamwasi na mwana ya nganga te po akotuna yo na lingi na bwaka maladi me moko pone sika. Le sac au tanti linda. Ako yo ke lengi ako kosa robeko lela wana basi lo kute leki okolela seko ko kapasi mena tiko lingi na tika to kolela nini. Bon retour au pays. Merci beaucoup. Napesi batir kinyoso batir congolais. Kuna to ba meraba. Meraba na batunyo surtout balinga tantine linda déjà de retour bato ba moni ningini leganaki. Merci na Yannick Akini à Rombox le millionnaire et silencieux Bogareti na poche na kati ya Afrique du Sud motema mama Brigitte Kalanga Bukasa na pesi mbote belé. Ya Théo Zambrota médaille nationale donc ordre national toujours ya Théo Zambrota merci. Et na bolingo nyonso na ba soutien nyonso to ça la pona ngai na robosana te et puis maman Eden Lumbo Kukele RDC notre espoir donc ainsi que Boss Chikito na kati ya Turquie Istanbul Boss Chikito merci d'abatutu.
Maramango ne ba na yo ne ba aventure ya on a ebisa ki 2015 mbunga na bi makambo ya tantili ne banaki loko ba aventure to bien na comédie mais ayepe na mnenga musique loko ba aventure azu place à répétition azo répéter na ba musicien l'autre le bas que pension na minute soyo vraiment ça satisfait ngo zo beta pe musique ozo mono zo ki endenge eza merci ça nga plaisir ezalaki lokola na bato lokola yona bi ne sepelika lobi ezalaki lokola donc c'est-à-dire na bato mais ngapa na ngeza ka aventure te tango mona pegitita na délégation pénale msusu ndenge nzamba oke na makambo ya Laurent Sorgo ndenge azolobela makambo ndenge azokendele ya Théo Zambrota ndenge azibisinga kala mingi tito na Ubangi pona inauguration ya 155 na Ubangi okozala surprise pe na kena délégation na kepe na yo bobi no foni ndie bo bete maboko te mamba liboso bato ko ya bina pile ba ka fin d'ici donc tant ogende Ubangi na makasa Théo Zambrota ordre national mais lo moga nazoyebisa naza na mwa relation batambaso wako kimara donc yo ma olobike oana mutambaso c'est-à-dire moi relation mikolo et le bata masa nanga lumumba po wana pena zali kati muturo akompela souci nanga pena mwa mingi même na pesi mbote piso na mona rapide star na pesi mbote avec ma expérience ma musique ma mtoto loba mais c'est-à-dire ezaka poto sa misère moi quoi misère galerie non en fait ezaka manière ko lobake bo opportunité ko zala mo belé omoninga na za mwana mama mbalo sombo Queen Mother la reine d'Angleterre oyo moko na benga kili nyo kwa tembe ozomona donc nga na za mwana na esko nga mikolo no mi benga na poussière moni poussière pourquoi poussière poussière ekota ka place ozo nimate ekota omona bina teva sika bokanga ba visi mesoko fongola ngo okama moni poussière na kati da poussière akota bipa bozo kota te donc nga na très mystique de mona mamba lo somo Queen Mother eza pona kolobake naza na moi soutien ya ba vie na ngai o ba bike na talent eko la surprise na bato moni pena tantili na makambo ngo pena kenda na makambo bo ponga makambo tu na sala ke kamusa bato ba mona nga na ba talent ebele c'est-à-dire naza pena polyvalent na boulot na nga na telema isika moko te so na spectacle na nga okuta ba couleur ebele donc et puis identité zali to ate na musique mo son te to na comédie musicale mais na musique mbonda. C'est comme si Rosala Moutalibo, son la comédie musicale au Mima, vraiment délégation surtout Mima pe bateau ozo Kaboula. Parce que ça te loba na génération au parce que ma kamba venga Dios basala na ba venga. On a bien la génération. Ba venga Dios basala père na nganga da Dios. Personnam na vena biso manga undengo wana. Na vena biso mbalo somba basala na théâtre surtout obi vena biso personnam al patuna uta. Auta na chic loenge. Ba musicien belé c'est-à-dire ba mema déjà batu ba poto basala magamba ce qu'on a génération oyonde parfois au lobake dans le monde de théâtre et na comédie musicale l'air mususu na cause la motalibo so ndenge nzamba ko orienter biso parce que ba bazana ba talent pe bazali mais moi je pense que ndena memela makambo na ngana ba courage na ngai na esprit moko détermination le la toto ya tembe Gogan et Rite Watanabe Boss Live 007 papa na Ritiana on a PC ba mote belé pina ba mexé belé et Rite Watanabe ta mema ki o tirki au c'est-à-dire mon Rite Watanabe za toto tembe o mon eza muke makambe belé na PC merci na bolamo merci na considération bon mon ngana et bon ina avion mon ndo kenen zela mon et donc business class oyo songane Dido Mbala na pesi mbote millionnaire Dido Mbala ya yebi CG Chali et siko zali ba mbote belé ve na nga Kisinzora ve Kisinzora ya Christine na pesi ba mbote be moni base ne kangani moke kuna bokome ba camarade bino mbale boko na la chambre moko te tozaki basi bale na ndenga tantili na nanusko betali solo sko ne bozaki na ya njoka kuna betali solo ndenga mabete tozaki 2015 Holland 2015 mbunga dangola mobala lolendo Holland mobala 2015 bunga wana pena ya 4 ko li solo ne na tiki na sisa di banga 2015 mobala lolendo so na moni na pesi mbote et puis na pesi mbote na mama ya ba mama na biso mama na ko mashaki na ko bosa na bola mote ba jeru nyonso yanga famille nanga et puis ya soninso na yo yebi bana
ya boma matadi so na tangi bongo na lobaka tula dikulu tala ozomona wana pena kati outil wana ba 2015 wana et puis bana Luanda ba yebi donc voilà donc ça dit toki na kati ya Luanda ya nini ya Turquie Istanbul ba mona ekandeni linda kendene makambo ngona kisinzora et puis arrivé na nga et alaki dégâts ça dit nzora déjà ya buka ki déjà mboka po wata buka déjà pisi ni makambo so tanga na ene rete wata na faut pas sentir présence à linda au mona ga rencontre nga soutien babi soutien no ekata na kaka kasi nga na fimo boye ezana sensible le moins d'excitation bo string ekata ni soutien katani de katana nga pamba sikoyo eloko sepeli si batu mingi ya nini tant to kutena kisinzora parce qu'on a lina yamba sora taka lingaya na baluki na laki nzora ya bagala baluki la ketaka pesinga lo saka lo raso koko na ebisi soki ya solo lo baka vérité yebisa na mama bokilo na yo abongisa liputa na ndima yo yutaka mama bokilo banda kile msubeta vanda msubo yo sko lo binga na pasteur de l'île pasteur pétage na lo ba vérité yo sa mama bokilo papa kanga makona ndimo dans la langage en fait on est de côté na moi qui linda mukiezaka pona kolobake to kene go sa boulot et puis to sali oego sala maquette circuit sepela hérité watanabe bo mona ki ba honneur apesa ki ngape ta on a mataki na podium na pesa go na ko pesa boss fikito na ko boss na te boss fikito et puis FBT ne makambo. Merci encore na soutien. Comment pas Charlie le boulot kabaki bilambe belé na tir. En tout cas na nenga mabete na komagite au moins que na bossa na monaki batebele ngana Istanbul eza ngana na batoni mayala na kati ya Istanbul wana ba boss David batunanga pena o na bengaka fula gazi fula mpungu na sana ba atila boutique wana masaranga David masaranga da Silva na kata atila boutique ba Berti Souvezara ba masaranga ipena ba yebi akati ba trésor ndinda tirki noir basa batuna ngai na badanti kokani batuna ngai donc na robosa na te ba pesa ki ngase ba pesa ki pete zatege ba okimanga te zaka ke po ba na tante malile makasi donc ngamo yebi ngana mutu mo bo hotel mo trop banini bani voilà c'est ça quoi. Moi Tantilinda boutique na pesimbote na sergent boutique de Lix. Merci na boutique de Lix sergent Mundelo abeta lingala. Merci voilà c'était aux indicateurs de masse na si so OK place mutunyo so OK place à analyse moko et tant que ba difficulté ba congolais ba okuta on a Turquie Tantilinda na bi ko bomba te ko epi ko lobe yango est-ce que lo ni omona ki mesala ki opasi biso Congo na Turquie kuna malgré que nous ça un spectacle région atanda batikela ki et lo ni touche ki bon pas comme tel par exemple bali boso na kendete mais na ebi gezana bato mosu bazo vivre mieux que les bato mosu bana poto bato mosu bana ngola bato mosu ba pena kisasa bato mosu bana Turquie bazo vivre mieux que bango pour les Europe ya mikile mais place nyoso bato bazali ba mama mike zanga raté na linga ba congolais bazaka plus ta bolingo bolingo balakisi na hérité watanabe ezala pena ba artiste mosu ba okende ko prester parce que toujours linga ko lakisa toujours culture ya mboka na biso ya la présent autant on tire ka d'autres na zo beta ko na ba biso ke 007 moto na tembe ba mona pe brigade sarbati abeti ba yambi ba moni pena ke vena biso ki nganda beti ba tout ça va bien mona ba comédien pe ça la bien ba mona pe 30 linda ba mona kana ninga comédie ya théâtre normal état que one man show ba mona pe équipe pe asukuma e producteur ba mona ni pe ame ba ninga ba mona pe Istanbul ozomona ouais ça pe bongo Tantilinda bande kwa Angola pe bakana nzalano makasi chaque année et cette fois-ci je sais pas il y a Laurent Sokoko oh lelo to kaka il y a Laurent Sokoko il peut pas faire quelque chose pour Tantilinda parce que to katana yo kanga liga mna zebsa yo nazo kende Angola fallait que même avant le 8 max on a la kuna mais na ba voyage to alagi nango et qui existe donc avril nous en akata Luanda merci il y a Laurent Sokoko et invitation c'est-à-dire Louche d'or Oyo les ali maison de production pour des arabes artistes et noko judoka loyal sponsor officiel il y a événement et puis arrivé nanga et puis moto alobi linda ya et puis moto a misé il y a Laurent Sokoko le pétrolier a ocha budget oh kanga liga mna zebsa yo na okende Angola na okata billet nanga partir aéroport na kata kiti na avion mais na kati billet na aéroport na bino zonga nzela makolo oh na bakota appeler Laurent Sokoko ngo doute Laurent Sokoko aza prêtre et bela ba prêtre oh yo yebaka bazawa ozomona dans Laurent Sokoko na moment ba confinement na moment oh bato bazolo ba ke loin des na kao
mais yeza na chaotie bato bazana kao la plupart ya bato za bato bano sala miso magui ba kopa mabe banini banini mais Laurent Sokoko a stabiliser makamutu ya Laurent Sokoko le pétrole tout sur la naie yezo beng sangai donc nazo ya bena Luanda et puis tango na goya ayebisinga boy tango goya oyen avion mais au kata bien avion aéroport ya retour au katiango et puis tango ozonga kin au komi na porte le pango no obeti mama lupango oyebisi ye obeta mama lupango na yebisa ye omoni so na beti yo mama keno go se faire soigner kana monga garantie na pesa ka pona vanda susu ate makamona alo bakanga po émission yo za kamda tembe tango na lobaka likamba Laurent Sokoko na kenda na zonga na jipa danger donc nazo kende susu Luanda na makasa Laurent Sokoko tango na lobaki ni ya bengi singa millionnaire tango na kenda ka bomona makamukini ya salanga ngana salanga na ba patron ya niki kini ya rombo bomona makamba salanga tango na lobaka ya Théo Zambota ordre national ya Théo Zambota bina ngana oke sous Dubai abina ngai monongo yebo après que temps oke sous Dubai vite fait ya Théo Zambota wana ordre mtapesi médaille alobina ngane ngona Isa musala tozo sala bana Luanda boyeba ke nazoya et puis cette fois-ci tana goya bokomo na place tangolala na ozana événement moka VIP peut-être dans le Valade place où on a betaka place basi papa Chira beta et puis ils a premier fois comédien même mes comédiens angolais je pense pas que ça la comité être wana ils a VIP na beta wana et puis nous en hôtel moka danger wana bo comprendre qu'à niveau Laurent Sokoko au logenga donc on a pesi mbote na ba Paulo Tudilu ba vena ngai et puis il y a Papi Matalatala il y a Papi Matalatala yo yebi ya botema bolamu matos ya sala s'appelle ça ba petit na ye na bossa na raté noko judoka lui Amelia Dembo na kati ya Luanda wana na Marti donc salo Amelia Dembo na pesho ba mbote belé et puis na kobosa na mami ba pendete on est la Frida Mbalanga na kobosa na yote et puis Béatrice Swazi mama Mwilu mwana mwaso yo yakabaka ola kabelo ba kwanza na kati ya Luanda mazo kabelo ba hero tuna milkia sa mona événement umengana tala ngala kitaka Luanda boye ba kabela ba mbongo na ina ka salon betisa bimboye ba hero na yeka salon donc ça dinga na mta chance mana Luanda nazoya voilà mois de mars ozotumbola ba mama po te ba mama na otumbola bango te na vidéo mo za réservé est-ce que na ko sengelo mo pona na like soki otumbola ba mama elo ndetini ba betela biso mama lopango te mama lopango nzebo filma yango déjà te ya oza live obeta live yo oza tita beta mama lopango eza nzemba Théo Zambota eza nzembo na yemela Théo Zambota ko mona ngo mama lopango Imaoleo Théo Zambota ordre national c'est que likambo ezali mama lopango lelonga na kopanza yo mama lopango lelonga na kobomba te Imaoleo Théo Zambota ordre national elonga na kobomba te Théo Zambota mema makambo yo na bangi ye Rate mwasi nezemi mama lopango atomboki ye botuna bango maramo seke likambo ebatami ye mapango ebele tokofutela kibondoki mpe epai lopango vandaka peki makambo na yo esimbaka te Imaoleo synthétique kiaku
kata lopango asambre sala na futa kobe $100 mokolo na lambaka ngombe mama lopango atomboki ye alamuka na tongo azwi kiti ya monene avandelinga na pota ndako alobi ndako ekomi na 200 iya teo zambrota ye mama lopango ya kisasa ordre nationale soki otali ye malamu lopango ye moto asomba te batikele pa bandeko na ye nayebi te soki ye moto abomaka ye mama lopango yo sutu ya moluba ye sutu ya mokongo akozanga ekolo yo te ima oleo ima oleo alingaka monanga na bapaya te bapaya baya kotala nga te akoma kokanga wese na dushe alingi bato bakotaka te lopango eza ya yo kasi bato baza ya nzambe yo mama lopango oyo yeba lokatere mpe yakomaka lokatere te opekitita mama lopango Deoza mbota na loba olingi na pasa ye olingi na loba olingi na pasa ye yoka mama lopa nga botaka kabana ya basi ngai pe na bala na nga te akoma kotinda bana ne ya basi na linanga soki nga pe na boy alobi na bimala lopango ne isongolo mama lopanga botaka kabana ya basi ngai pe na bala na nga te akomba kotinda bana ne ya basi balinga nga soki nga pe na bo alobi na bima na lopango Ah, tanti Linda, vous mettez un maboko ko. On a remarqué. Yo so tout est pas na opete, lèvres pété, loketo pété, elongi pété. Tanti Linda, ba ko kantelo mabe pamba. Nanda mabete moi ça za rappelle tout kimba lo kwa chama iken toi karateka? Non. Faut moi ça za kanzo to pété pété to simbika papa za na posa temba moi c'est nini ACD. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pourquoi ces messages na nzembo ya Théo Zambota? Ozo mwate ba mama kisasa ba koina yo. Omoni nazoyembela nalingi na yembela ve Théo Zambota. Omoni mizika mbundezaka na mwana ndenge mobo. Sikonga na tili na bwaki siko pomoni nga na tilo na futelaka. Hein?
na futelaka ba réalité elekaka na ba mapango oto vandaka pe ezebele bobeta no maboko pour na message oya musique abeti o vomeza ada éducateur de masse bobeta maboko batebele ba réalité la ramo ebele na biteke mama lopango na biso la misu mama lopango ba voisin yo po vivango ndio makambo po vivango kasi na éducateur à masse makambo $100 na zolo ba makambo oyo tozomona mama lopango abota kaka bana ya basi menga na bala te na kota lokwa nani kaka daza célibataire mais la misu na bena chéri moko bo mais siko iya koma kotinda bana ne ya basi ba ila nga ba avance moko bo siko longa na lingi na ngade bona na copine na nga ya zo linga na bana lopango na ye po bulu na ye lokwa molinga na za bon tonton na za mona mwa muke na linga bana na ye siko bana ne be ya basi songa na zate ba koma so ba moni mosi na ngai ba créer ke ba problème. Vous comprenez? Exemple, tu es à bateau, bateau est comme la banque. Et puis, maman, le pango, on a mingi sur Hollande, moi, le pango, les ayétés. On déconne, mutatika, mais comment on y a la bateau, on a ébissé. Le pango, c'est ayé, bateau, on a 4 bazins, ça, l'enzam. Ce qu'on a évité, Théo, Zambo, de l'Ogoza, ordre national. Le gars, hier, on a fait comme on a président Fati. Zoma Kamboyo, yébissé na président Fati, yébissé na peine à Ubangi, pour balober la biso, pour Mokonzambo, quand le bakinda, il faut 3 mois. Baba, comme ça, 10 mois. Nazotea. Na maman lopango to pese moi exemple soki yo zo foutre pas maman lopango siko ser na biso abenga kenani pa cha ba tentir ya théâtre ya Gabi so azat par exemple moi na maman lopango tena Gabriel na yebele ba ko bunda et soki tezela soki quand même moi na maman lopango d'abord le pan on a Gabriel c'est là le pan on a Gabriel so que Gabriel le pan on bouda au foot là na boya oya la tumba yo zo ba Gabriel neza moi na le pango ala moi na maman le pango obetelo moi si Gabriel va ser la ngat obetelo moi si et bon ici péchant moi na maman le pango c'est là moi malam bisalu ba malam azarande soso maza malam Cardozo wana su liboma musuzi wala mutu na ngai ya mado batu na ngai wala batu na ngai babongsi na ki babongsi na ser na c'est bon mais aux moins que image na minute on dirait est-ce que tantine nous a appelé conseiller na tout na romambo chaque fois ouais ngana ka conseiller makasi il y a PM sous pas et pas surtout bande ko ebele surtout ya basi ya basi na mibali batutu na pesi mbote na kanto œuvre d'art longa feti li passe na nga mojimo isika za na Paris na conseiller ka nga ba conseiller ka ngai ba venda nga ba José de Londres sida bilama na pesho mbote sukoza batutu ba duche ka panga batu na ngai fiso ça mon président azana Paris ko tout aki ko tunzama madame na na conseiller ka ba conseiller penga et puis na za bien éduqué. Tu as informé que Duche Kapanga Bala Isoleng. Oui, à Autobala. Il fallait que tu présentes ça comme avant. On dirait attaquer vol. Voilà. Et ça, il a bien courage, félicitations. Duche, on a mutunanga. Il y a bien habité, il y a Momboko. Il y a bien le Momboko, place de Gena Melango. Et là, on a lélé. On a c'est le zolo Massananga, les fantômes masses du théâtre. Tout Massananga, on est ensemble. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on s'est protégé d'abord? Pour avant toutes nos questions. Makasi. Oui, qui est malade des ali. Na ebit. Est-ce que pourquoi ceux qui a protégé Makasi parce que ba poison les ali sur mi batelité o mela masanga karango qu'on s'est protégé pour éviter ba Covid, qu'on s'est protégé na éviter sida. Surtout ça. Est-ce que koza bogar oza yoka na ebisa hote question au fond na tout non. Tant autant comme Duche. Oui ba te ko ermo bozara na danger parce que oza artiste, oza subo. Est-ce que Nababilo Moussou y a Katantilinda? Il y a 2 fois aux Arabes tenté, est-ce qu'il y a bien gros? Non. Est-ce que tu as tout ok? Est-ce que c'est protégé? Parce que tout le monde a rabattu belé balobag, artiste, tout le monde est belé bakufa. Après on a 4 lettres. Et là c'est très important, et là mon lobby c'est trop profond. Il faut qu'on se protège. Et puis mon toyo aza fidèle na mutunaye a kozala toujours na confiance na ye. O ayebi kete non. Aza mobuluté à sa kendara de gauche droite et na moi si oya yo mona ngope normal te mais ndenge ni ozananga vraiment na ndenge boy ozomona mais mingi na bato bazala pa mobulu pour se protéger. Est-ce que yo le loso aussi proposition mo ya film ngo boatie am 50 000 100 000 balles tantilinda ya balanga na ondo sala mamunyoso etant que ni babenga le ba jigolo est-ce que cause ça na malembe 50 000 na banga 50 000 les a mongo do simba ngo déjà OK ba mituka na tambula na ngona ba prix na ngona mono tout na raté on dirait
Mais j'avais mon temps comme ça qui était dans scène de Dieu, le bassin a été le route. C'est quoi? Et d'ailleurs, moi t'as proposé un nini. Dans des jours qui paient. Non, désolé. C'est-à-dire, et là on a plus de conseil à Mouké. On dit muto aza yebana, balobaka mabe pour na bango. C'est-à-dire ce qu'on a moi sinon moi on a mbandaka lingaka yo soka bengso na mbandaka balobate. Soka bengso na ngola balobate to bika na poto balobi po ani. So moi so linga mobile n'est pas ko bengsa moto ne soka lingaka ye. Mais là musu mobile wana nde muta bengsa moi si toi tinde moi si na poto binga na sima na bunda. Mais soka moto wana ke zalaka. C'est drôle. Donc to rolanda makambo wana te. Moi je pense que soka simbaka tende balobela ka te. Et puis tout le monde a été bandé qu'on a biso bana poto ba serre ba momi ndete bazaka ba momi moko boneta pas en pambaté faut que ça bango respect. Et puis na moi oh ndete oza déjà faut moi respect ça là. Plus tard tantili na ministre à justice et là on y ko implanté oyo ça plus tard te po na ozalaka te oh bablo monsieur zoloba dromer maita makamado tunanga et si mandenge ni minute et ministre de la justice à toi c'est le ministre de la justice maman yo mona ya mabe o mona ya mabe et là on y ko luka makeno eza liboso au bon niveau na ko la moko ni matin et simbate ngana na copine nzamba sala rete pesa nga musana ngai sala Ferego la Jésus de Nia Salobo beboye Dala simazonga moto Fali pour badi Gabriel mo bale konda ego bakizo beboye tokose wo Yerite watanabe moto na tembe watale zore sita ego bakizo beboye tembe kosilate wo Eya kalimbondo yo kenda o tantine linda pesanga nozako Mwasi ya mongo Kalimbondo yo kenda ya teo sambota pesanga losako lumu bana koyemba milkese mama Kalimbondo yo kenda synthétique ke kupesanga losako synthétique nalela na nzembo Kalimbondo yo kenda pekitita pesanga losako Kali Major Bisadide Kalimbondo Kalimbondo Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mwasi ya mokuze Pezaye mobali ya mokuze oye Azala libala Bazala makambo ya milikuze Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mama yeye Mobali ya molai Pezaye mwasi ya molai oye Bazala libala Bazala makambo ya milai Bonyoma Bonyoma oye Bonyoma bagana bina Bonyoma oye Bangala balingaka Oyoki misika ba mongo Misiki ya niga kini ya lingaka Ale beta moko Beki titane beta mibale Ina baluki beta misato Bravo, hein, bravo. Tu as cité le nom de Fali Poupa. Ah ouais. Collaboration, Tomoni avec Héritier Watanabe. Cette fois-ci, c'est aussi proposition, parce que Fali Poupa s'est produit dans le mois d'octobre dans le stade de Martyr.
Tante Linda peut être prête aussi parce que balinga komi ngona Kinshasa est-ce que ba naibi bato balinganga tellement trop yango nazolambela bango toujours na coulisse peut-être bana ba rap ya bato bakota bazwa le meilleur avec Fali pour un concert ya Marseille. C'est un grand frère artiste monene na mboka na biso asalaka musala ba mongo ikonda ototombe asalaka musala très bien ce que yebsanga est-ce que vraiment ils a problème et ça collaborer avec tous les artistes musiciens, tous les artistes sans problème parce que na yo ke lo mo bengi faire ego la Fali pour palo baka tokos héritier wa dana be ngana comédien moniteur na baka comédie musicale nalingaka bato ba référence ça là nazika ba biloko na mutambu na moi slogan mais na jouer kana ba slogan na bango faire rigolo lobaka alobelo mo be salanga be bietala sima zonga moto fala ya lobi tokos mais na baka tokos teka ndoko mongo dogoze wo et retour na ba loba tembe ko silate po ata lelo seli ka buto choka tembe ya ka bi tembe ko silaka te vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup à Edina Adjaï, donc ma consoeur, pourquoi pas, na Charlie Loubou Loubabi, maison assez qu'on a Katia Turquie, à Istanbul. Alors, merci aussi, ma grand frère propre, Aimé Chinois Noir, donc je te dis un grand merci, pourquoi pas aussi, Karim Zolo, le moté, ma liberté closet, un grand merci, Nayo, Irène Miaka Nadjobour, Nabo Sanité, Vienangaï, Rigan Mambo Balobi, ce qu'on a besoin, Basalo Tsuki Togo, qui n'est pas Elena Mbona, coiffure, Bazarawana, na Bordeaux, Batutu Bolingara, Peggy Titan le parallèle. Je pense que tu comme déjà au chité, voilà, et Tantine Linda na ebité bande ko nazana bango awa le bat bako retenir nini parce que toi na moi de la femme na lingo ça la plaisir na ba maman na ba jeune fille le quoi ni tozana Edina awa a se plana no makasi bazala ba capter moi message moko boy mais na ki Tantine Linda et au ça la moi bien parce que zoyebi lelo ba jeune fille au mona boy aole la libala bahebi olambate ahebi ko nika dra ya mobilité tout nanga nini pegi eza mona biso tona droit ya kobimisa nyonso to bomba baninga baninga naloba to naloba te na mosika moko mibale bele bako violenga te un jour sata kwa kotela bino te bolimbisa tulanga nini obi la plupart ya bana basi oyo balongwa na ndaka ba parents na autorisation ba parents te ba se révolter ba sala ba ndaku na bango quelque part ya studio azwa to akenda ba mobali babala ete ba fi wana mingi ba kolamba te ba bolamba kabilo misato mipanzi quiz na makoso epi ya bouillon makasi na TikTok Nandenga solo yo na zibisa ba fiba mama na moi de la femme tala kolinga ka te mbala sa ko cadeau salo ba cadeau trop na vie loko les amwa na biso botuna ngani ya yo pe faut ça mobile no cadeau ça n'a pas une surprise et ça va bien moi c'est mon IP bon 2015 moi aussi pena vendre pena bobu akangi ba ennemi sou pena bobu a mon IP cadeau bébé surprise mbali pas sepeli parce que cadeau faut ça la bozi pena mbali na bataki ça aussi pena mbali na yo simbela loboko ene mina nzela boulevard le qui régit des eaux boulevard le qui INSS boulevard le qui bena terra golf au pusani muke cimetière à Gombe au côté na mbali amona ba croix ndenge tanda bakufa pour me la tromper yo aïe sika okende. Merci beaucoup je pense na bité so na banda wapi bande kopé ba pesa moi kombo na bango to banana baninga babwaka batuna bango salaka moi bien bazana moi ba relation ka ndenge zalaka entre tanga déjà na pesa na bambote déjà na Yannick Kini ya Romox c'est le millionnaire silencieux oyo aïe bisinga en Afrique d'ici banga rotelem aïe bisinga yi moko lobby abina nga linda nazo se préparer ndenge ni no yo beta liboka mpoka awa les arouds de surprise nga bena ebaité donc merci d'abord na Yannick Kini ya Romox na pesi mbote na maman Charity moleka motema ya Mohamed moleka bambote siko zali et puis madebo yo yeba fufu na no lambela ngana kitoko wana bena donc palais et puis motema Yannick Kini ya Rombox ezalaka maman Brigitte Kalanga bukasa mwasi ya libala na pesi mbote belé et puis na pesi mbote na papa Pepin Kouli mutabota Yannick Kini papa na millionnaire papa bana na pesi mbote na bolingo nyonso et puis na pesi bambote na ngai na noko judoka luyalu na kata Luanda na robosa na hotel ya Laurent Sokoko le pétrolier merci encore une invitation na ba projet nyoso to kana malamu sala ponanga ya Willy Musheni code ya mboka na biso Kongo na bosa na rabola mutu wana bena vena nga Willy Musheni na peso mbote empereur Richard Chombala au moins na mon fléri modatonga immeuble danger ko le empereur Richard Chombala zati 45 ans de métier atikala ko kwete na monde à diamant
tosolaki na vie makambo eza danger Relié déjà. nga na loba no makambo solo nga naza moto relation ya millionnaire ya Théo Zambota ordre national ya Théo Zambota ordre national wana vie na nga napesi mbote soki ozali médaillé toujours mokonzi mboka apesa boss Chikito na kati ya Turquie Istanbul napesi mbote na Tony Mayala Mayoka on est ensemble Ben online na kati ya Turquie Istanbul Da Silva boutique Atila boutique on est ensemble Yannick Kimawanika Moni Mambo Yannick Kimawanika na kata Chango na Njili Massa na nga Massa ya yebi ntalfoko dans la lelo rap et puis le mumba na robosta na hôtel synthétique qui a toujours fit bureau donc Gucci on est ensemble voilà musina comme kimi wala kati lo wala lendo on est ensemble voilà na bige les parents Bunga Gucci Bunga c'est bien on est ensemble voilà na famille na pesi mbote et puis na boka ba tout est parce que tala kaka na pesi mbote na moto yo bimisa nga ba yeba ngai maman ba losombo queen madame la reine d'Angleterre mon papa chéri je t'aime bien maboko pona maman ne ba ga bengana ote balongola ote jamais ngana na mouvement za toujours ozana yo Eya galimbondo yo kenda mama balio ale pesanga losako mama balio sombo yondo sala alinda mama ya bana eya galimbo ya Freddy eya ka oza reconnaissant hein oye banga ne ba hotel oya bimisanga nani maboko pona papa na ngai kitoko eya galimbondo yo kenda mama balio pesanga losako mwasango lambe ya Freddy Maman Mbario Sombo Maman Eyaka. C'est très bien ça. Voilà. Reconnaissance et reconnaissance et jouer rôle. Te wana papa na ngai. Wana bena père na ngai na kobosa na ko yamba ko misaka ite. Voilà. Bandana bandeko boka batu. Frère, au Pessi Combo, au bois qui peut atteindre moi 2-3 personnes. Ouais, oui ça bon Drumer Amay au Boyebi, mutasepeli Sabino. Donc naza toujours pemé na frère na ngai brifi la merveille parce que tu as parlé moko. Donc na Pessi Mbote na brigade Sarbati, la force puis na Pessi Mbote na Mikes Bunga puis Gucci Bunga en direct de Luanda synthétique qui a pour ça mobile à Lolendo papa d'Angola Milkes Bunga mobile à Lolendo donc fier rebelle propre au puis Gucci Bunga Milkes tozara déjà on tunanga déjà bombanga yi Luanda était na liste Luanda on a parlé na betango de aba 3 fois dans ba Atlantico bana tu Angola venanga Paul Tidulu dona Monica na Luanda salon Amelia Dembodon na suki on a merci beaucoup à suivre. Frère, il y a un artiste Gucci, c'est-à-dire comédien humoriste, mais il est là comme musicien pour soi qui mais toujours comédie, pas de comédie musicale. Un bon temps. Napesi d'abord merci na garçon fraîcheur na opportunité à singal de l'eau artiste comédien a commis musicien donc ils allaient donc on y a sauté ça comme makamo mbote vraiment na bandeko tout au bolanda biso vraiment au balingaka mbonda sukumaye au balingaka mbonda sukumaye ya tantine linda lusako donc na pesi mbote na mama dona Monica gas na gas Coca-Cola le producteur Oebalobi a bêti ça ba musicien belé Paulo Tudilo le sénateur ya Willy Pesene Deborah Njachie et famille Njach Mobimba mama donna Monica gas na gas Coca-Cola moi c'est Nzambe et puis Masananga Balobi Mikia Bonga Balobi swag men donc lokola ministre synthétique qui a kobi lisu ya mokonzi Balobi motema ya mokonzi synthétique qui a ko donc Uchibunga balobi na Luanda yara na Luanda donc merci vraiment donc na ba oyo bolinga ka Gucci toujours pembe na garçon fraîcheur donc merci. Moi amena mutambunda pesi combo et puis aboki batune sala moi bien quoi. Mbote na batunya so baza kolanda biso nga kombo na nga Dani Mbonda na bwaki famille Mwandu na bwaki na boss na nga Dela na vie na nga moko na mutapoto boss Adela Yoana, mon boss à moi, en France. Ouais. Boss Adela. Ouais. Ouais, kilo basse. Ah, on a des pistes basses. Les billets à former au Lobaté, groupe Nabino en on a l'orchestre, on a soutenu en haut, on a posé un bino. La personne qui a beaucoup à Paris, la maman a blandi ma caisse. Donc, couple n'a bien en haut. Ouais,
babi musala nde liboso donc tosala nde musique awa nde musique nde eza awa Jauda Badouma yeyo donc toza avec leader Brifi toza awa tosala nde mosala apesi mbote na ngai na boss Motomba mwana njili ya solo donc wana ya biso ya mabele apesi mbote ya mama Moseka avec mbote ebele susu et pas tanti mobo la bossanité patron à Titoro patron Yannick à Titoro Tozali à Titoro Tozali ouais au désiré tempo toujours pas tanti toujours tanti linda toujours le sako au groupe na bino mbunda sukumaye toujours na pesi mbote na ngai na PDG Yannick Wasenga na pesi mbote na ngai na ve na ngai ya Rolier na Paris na pesi mbote lisusu na PDG Brady ya Songa ya mwana kitoko Ridi Sente siko bisa ouais chef yeyo Ridi Sente nga Ridi Sente naza pianiste en mouvement la pesi ba mote nange belé na kota Luanda et pas grande sœur nanga Nicolette Tetani Olandanga na pesi mbote pas Bronette Allegri na Luanda na pesi mbote pas ya Baudry Mompungu na Paris vie petit noyé lobai moi trop na mono zala na shomi kuna na poto sungi opé ba bilamba nga pe petit noyé na Lelia Baudry Mompungu tala petit noyé moi na quartier 3 ya Gimvula yeyo Sente merci. Merci à trop quoi. Tanti Linda, je pense que comme Souka déjà ça va couler quand net va venir ngaba Jojo Mandiki mapata bisika bazali ba mbote belé bokula ka Jojo Mandiki mapata na pesi be mbote na encore na vena tous pepele ya metolo motema mama Emilie Zemba na Londres mama muziki na bosa na kabola moto moni bato yo basalisa kayo basalisa kayo ko bosa na kabangote zela avant na tuna yo Mireille di Kenfu ça fait longtemps mais bato ba yedanga batikanga te donc Betty Lubaya fondation Betty Lubaya na kata Paris na bosa na kabangote baza bato na nga filo lumingo Aigle Jaune na kata Belgique Aigle Jaune Irlande Dodomo on est ensemble donc voilà Karine Mokonzi fona mutu na wana leki nanga ya palin na pesi mbote sika zali et puis na pesi na kaka boti non Karine botaki non on dirait boti mais na pesi merci na muta pesa biso espace oyo Major Bisadi di les amis du théâtre Major Bisadi di Mex mabo bona Major Bisadi Major Bisadi di merci Major Bisadi d'un espace à pesa tantine linda pour na musala et puis merci na Peggy tu as déjà mutu yanga yo za bena muta marketing a za bena marambo zalia ken piana na peso mote mutu na ngai ata bazoko solo makaba refleo to ko solo total makambo wa mais tantine nda phénomène rapidement to moni ba basi bazo exposer bazemi to moni balandi ba Rihanna to moni kiperebo est-ce que vous avez un conseil tene basi bazo exposer nga na pesa conseil te ponga mo peta na bazemi na exposant oh donc quoi Rihanna oh nga mo ba ti bazebe exposer nga na exposer de ponga na zemi nga mona kisimbi nga be na exposer zemi oh kala ba ndoko ba dia bana mitu bazaka sute o monde eza boyiko nga na ebsaka nzambe nga ta muta mokila ininga motema passe na yoka te pungulu kutu ba yina na religion mobimba islam eta la santé ngula zakanango ya no tsa zemi na nganje to tasko zema na les aranduta bokanga ba photo mo ba traita ya botika ba photo na tiré tota ba zema mo na blandute pasuka boezonga boy et puis nga zemi na nga dans la tabene lo mo zo moni sanzoto donc caleçon noir. Merci beaucoup donc merci à Dominique Moulumba Kankou merci ma prise eza ya mabe si ça va félicitations omono eza biloko ve de la forêt soka bête de l'enfant tala tozo na musique mbunda mais na esprit moko boy awa eza pena biloko oyo tozongisa bato na Swede mais na couleur moko boy yango moni makambo eza ka Linda Kardashian
ozomona so na talika bona pesi ça va ozomona donc ça ba tactique de jeu la répétition est la mère de la science donc c'est-à-dire tozo travailler musique ya mbonda bokomona ba instrument mususu oye bunga non pesa mbote na Karine Zololo motema liberté closet Karine Zololo pasenga ki makasi tanti linda yo azongi bien merci aussi na Karine Biasaka motema Raoul Itono un grand merci biso balingi pe mabanga baya parce que Raoul Itono wana mutu na nga péage mutu na ngai d'abord lobi to la bena savane moiti to na yego to le gamu nga mutu vitre ki savane mota belinga leki wana batu na bena ba petsa vena so didi kinwana to kutana ga vite fait na musika leki show bon Raoul Itono wana bena ya kata yebi jamais dans Obogi Raoul Tonongana Boya Tombolango te ça la faux. Merci beaucoup, merci na 1015 Mbunga donc balobi mobala lolendo d'Angola na Pesimbote aussi na mon vieux lui on l'appelle qui lui on appelle Rigan Mambu Motema Elenambo na coiffure un grand merci aussi à Jolili Atalan Chéri annonce Coco Arafat Makizembe Angèle Moussaïli Makizembe merci aussi à ma concert chérie qui m'a accompagné Edina Komoneneza Makasi Adjaï donc je dis un grand merci à elle pourquoi pas Valdi Tambwe Batu tout Bozarana na Fimbu c'était la tante Linda moi je vous laisse donc on se retrouve à la prochaine restez branchés sur Fimbu na Fimbu. Tout en répétition à venir Bosobolo na direction Birmanie sur Kasavubu référence église Yabima porte nango tout droit na coin Birmanie lundi mardi mercredi et puis vendredi de 10h à 17h on est là voilà mobala maboko makasi mobali ya maboko makasi bazwelaka ye obembanda ye mwasi alipeka solo azalaka belengi na mobali ya kwiti ye yanike kini ya romboxe mwasi ya moseka na maternité ake koluka nini ye bamemaka mobali ya piaka na barete akokende atikeli yo facture isongolo olinda o tatine lindo yo mwaza mongo kotama mongo yo kelengi ya mokili ye mibala babango bakipaka basi malamo na mbeto mama basalaka ndenge nini mama bakipaka ndenge nini tikita merci Bisouba Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali bato elaki yango donc makambo ekende bien Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.